Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki Okangami. DHL Salamumbongo na yo à 200%. DHL Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mukolekoya. DHL Duroyo et Nyati Bangonion surtout. Pour tout contact, Benga Mwana Mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travailler sur la DHL. Donc les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et combien à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici Yango, prix est garanti 3 à 5 jours. Et combien Yango sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days. And we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Et pour ça, on a dit que les fanatiques n'ont pas besoin de parce que Bazelaki, tout le monde a biloko malam, tout le monde a biloko malam. Ngala ozela kaka baloba ba défaut mais nazeli ba défaut ezate ba okumisa toujours album donc Njamba za lokum le roi de la forêt faut revoir qu'elle est toujours ba fleur donc c'est ça quoi. Ah toi la système à 9 yang mais to bim sel bango 3e yang bazo système à 2 temps na lokolo 2 temps na loboko 2 temps à gauche donc la pesi ba massa nga ba batteur nyoso donc exercice yango la bazwa donc ozali maison mère eza orchestre mukete eza orchestre munene bakoyoka nde ba Nicodème nde bayembi bakoyoka nde ba Café Room bayembi osenti pena ke makambo ezali donc bakoyoka ba basele nde bayembi donc makambo ya bien yali non eza ka style ya sika eza style ya sika mpona olakisaka tosalaka musique mais sans polémique donc polémique na musique ezofuta biso na eloko te nayebi ke bina fila ayembi Maeso Fabo ayembi na kati donc c'est ça depuis kayoki ayembi poma ayembi ah boto ayembi te ya ayembi te ayembi te alors on va balelo et alors nini oyo yo peno bombeli ba fanatique parce que toi papi kakol
c'est la couleur de Wengo Musica Maison Mère. Maintenant, qu'est-ce que les gens peuvent attendre de Papi Kakol par rapport à l'album Tozela qui enfin le lot, Batouazui, Mouteme Kiti, n'est pas sorti dans nos allées. Batouazaki dans Zalanango, et ça l'écoute bien, l'être au côté à décembre. Bali a fêté parce que fête, tu peux si bango yangwana. Et ça, occasion, le roi de la forêt peut se bon pour fêter naïe et longo. Et ça, tu as fête. Le roi de la forêt ça n'a pas table été et le roi de la forêt après si bango bili a battu na table na ba fête tu vas mettre ta maison mais parce que dans un système il y a 5 génériques mi balé toi 5 génériques belete et le côté et a net to beta barumba ba tu pas comme ça générique le moment grave ba kolo générique bango donc to pesi bango goût ata ba pirate ki ba mona ke bat ba binango. Mais tu as obi, tu as grenade. Yango le roya. Nzambe. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Sensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Et moi, State, moi, Europe, moi, partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur. Pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons, contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé plus 1 34 77 48 87 61 ou au plus 1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est Pela. Kebananda kuna eu ya États-Unis, ya Europe et comme lokola Pakajuma. Na mbongo muke penga Pat Art Design okozala satisfait. Ou soit contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Naembeli Victor Bosoku Victor azana mbongo ana dollar azana franc azana car azana ba ndaku donc na yebité Victor Bosoku. Deuxième chanson ezali il y a Docteur Pichu Makaya, il y a Zarana Londres, c'est un docteur. Il plan. Donc, en plus, il y a Nicodème, na Café Room, na Big Boss, le roi de la forêt. Il y a travailler. Il y a 3 personnes, mais il y a lead. La fanatique, il y a un tobo côté sanité, côté message, toli, il y a un couple. On comprend que quand ça mobali, que l'on a chaussette, ça pas tout n'importe, et ça défaut. Donc c'est ça quoi. Bon, yo kan tembo, bon c'est plein qu'on a raté parce que natia fidélité d'amour et ça hymne national lelo. Tobo sanate que tout ça na Abbé Marcel. Puis tu dois na orchestre tu dois na babé. Tu as ba pasteur, tu as ba babé, ba ensemble là biso. Ya no qu'est-ce que nous posons na babé. Bino bona babé, bona bangote. Et ça quand un système na ba Carlo Pilentel na sekuna faut zoro papa.
Carlo Pilantel na se toteli bango ka musunya mbwa asakala namona ya lycée Kofo Motema maman Eli Ekofo ligne d'énergie maman na Chilo maman na Merveille maman na Shekina moi ça pembe ya solo ya tongo to bosani te Kambile na Canada ata la biso to pesi Kambile ba motebele orchestre eza orchestre ba boss eza orchestre ba boss Nicodème Mazawana, Café ou Mazawana, au Sagana Bonga, la Pessica Batuto Balingara. Depuis Angola, Boss Tatilito. Check. Eh, viens à l'objet, Oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti la koli mona 2004 ti le 2019 koli yango yate oyebi ke ti le eza la même passe agence eza ka moko on a déjà mwana njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens les commenter mbala moko papa ni les akule leseo donc c'est moi c'est ma case JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la kati ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mon cousin wana ya football modité maman dit ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma ilobi to za a pona vino to sa musala pona vino anja munderite dele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazoluba kaleka papa onyokwamaki osufraki abus de confiance na famille okokaki kotonga ndako te. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonga ndako kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso okoki kotonga ngo na T4 construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, T4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier Mobimba. Et sa spécialité ya T4 construction, contactez biso. Sans serveur, na T4 construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes. T4 Construction vous propose aussi un service local. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, makoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo ya pété. Car T4 Construction et ça offrir pas prix moko très abordable. Au pour qui qu'on négocier yango futaranda mondam. Oh yes sengoteur. T4 Construction. Moi na Congo mboke bongi yaka T4 Construction ay ko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo. T4 Construction bambolama. Ben vraiment to commissionnaire non kolo nzambe oyo yende mettre ya ba circonstances ya ba temps au moni to yebisaki bato ke tozoi temps au travail qualité ya boulot to saleli bango dès les premiers jours ba tchaki banzembo na iTunes bato ba apprécier. L'essentiel c'est ça, on a travaillé to bimisi ba énergie oyo sengaki ya obimisa po bato ba comprendre que les rois de la forêt aza icône ya musique africaine et musique congolaise. Arotigala toujours unique na genre naé parce que le temps passe, batan zoya, toujours génération montante zoya, jeune bazoya, bazo prouver capable, bazan à travail et formation accélérée, il y a les rois de la forêt. Vraiment, merci d'abord à fanatique tout, au bayambi formidable, mélomane balinga la bonne musique. Ton préféré Molokai,
pour nous matongeza siège ya musique ya Congo matongeza place ba orchestre belé les cas et salama et salama ngombi et sala qui ba orchestre belé évolua awana commune Kalamu na matongé c'est pour cela le roi de la forêt a préféré que tout ça awa na matongé hello na rolo ba pona le roi de la forêt merci d'abord na confiance na opportunité oazope ça nga pesina Nicodème na rozalara toujours reconnaissant na ba axe azosala azope sangai vraiment merci beaucoup mon patron et le tigaliga kababa que so beaucoup na cuisine pour préparer biloko et senga batu baliango de colère batu biloko et senga faut ko matraquer promotion et le tigaliga yango wana donc vraiment na sengi merci belé na le roi de la forêt amvula komi ko indali kolo mama wo chérie komi na note mama wo bakaki komigo basola nsima papier le roi mwana mera mwana nina note formule ya suka awolaki ngai séparation papi le roi zoya meki kolona bolingo na ngai epa na ye message nange ezaka ke album ebimi bo savourer yango bo télécharger bo consommer formidable Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Oh, chérie, je pars chez Nini pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bintou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chikicha, chikicha, cha-cha. En tout cas, on est vraiment tous satisfaits parce que notre prometteur tous les 29. Donc, ça nous a plaisir à trop. Tous les fanatiques à la musique en maison, mère Basara qui est vraiment fidèle. Nous avons présent le roi de la forêt. Parce que c'est là qu'il pendant les 29. Tellement que si tu as les 29, tu changeras les 29. En tout cas, j'espère que moment qui nous célébrer vraiment fête et pas Gino leader na matonge. Donc, tout ça vraiment. Donc, tout vraiment aux 8 pena disque formidable. Na niveau ya ba réseaux sociaux. Donc na minute sur côté au moins na ba vie niveau kendeli ka premier jour lelo. Mais na minute on azo ka moi batu bazo benganga téléphone charge sili donc degré comme tezo matin. Après na minute yo isa sanyo soto za mobiliser. Ba on y tout ba awa po ba yamba vraiment disque na bango kitoko awa o ba beng formidable. Yo bo moné pas Gino leader disposition kitoko maram tout kitoko au moins na VIP total. Ah ben la VIP total, donc batunion tout va consommer et ça système asso. Ça c'est pas toujours asso. On a s'appelle mingi babara l'homme propose Dieu dispose. Oh biso benja l'homme propose Dieu propose. Dieu ne dispose pas. Yo yebi Odile Manzaka yebi Élisée Bokota yebi dans ma camarade ngezali. Ya otolobi oh toi bibi saki. Oh toi bien nzela. Alongwa déjà. Azika le roi de la forêt aleka. Mokonda banyama azala na nzala. Bon voilà qui est roi Yuma. C'est comme on a Banyama, la Mouki, tout le monde, balle par terre, croisez les bras, sortez dans la rue, fermez vos gueules toi. Et c'est Bokota, yo yebi Odile Manzaka. Bonsoir. Fier na Big Boss na le roi de la forêt. Nenga fuli biso pesi biso makambu. Bon yo kapena Mwinde pela Sarah Sola Betty Généque à Goldberg na besi ba rumbe belé bon ça la décité donc jusqu'à 0 heure bon savourer makambo bien Maître Ninja Sikatende mamna le bord des dégâts Sarah Sola maman na Mikael motema Simo Biladi donc formidable.
bongo te Willie, bongo te toka ma jolie na lelie. Ah Willie etoka na sengi pardon kosala bongo te. Bana Congo bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur Wana. Mbambo pour na kotala babiloko tout ya mboka pour vous aller informer à l'heure. CPLA TV na bande libo CPLA TV Décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na ebo tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bonota. Donc ba information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV.